toza bongo en direct pona kozwa ba préparatif lolenge ni ezoleka pona koyamba papa Lebolojwa. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. On se présente pour les cas en direct, il y a Océan du Congo, Bakona na monde tué, Ozanani, Kombo la yo nani malgré la scène lobby Eric, mais Ozanani par rapport à préparer ma préparatif pour papa Lebolojwa à l'aéroport. Merci beaucoup maman Océan. Nga naza ndeko Eric Pinda, naza président fédéral na niveau à Kinshasa où a parti les vonu et bâtissons où et kambame pa ndeko Alain Bolojwa. Alors bandeko nyonso baebi ebele baebi kabimaki banda mboka. Alors lelo eza mukolo ya retour na ye nde tobongami déjà tozokende na aéroport pona koyamba ye. Donc nde tozoloba wa déjà toza kati ya bus na bandeko tozopusana na aéroport po tokende koyamba ye. Banyungu batayi deux pes balobi bakoyamba papa Lebolojwa te aokita te soki peuple akomi na aéroport bakokanga ye bakokanga population bino bolobi bokoyamba ye oyoki message yango te. To message déjà na babilo kwango donc bato ay depes baza bato balobaka nyonso mais sauf vérité. Si to message nango déjà biso na l'état toza mobiliser tozokende koyamba oya biso oya zo incarner espoir à jeunesse pour na lobby tozokende koyamba ndeko Alain Bolojwa. Donc biloba loba bato ay depes en tout cas na minute etali biso te biso déjà toza mobiliser tozokende na aéroport pona koyamba camarade Alain Bolojwa. Donc vous signez la bino yoma lokola ye azali espoir ya jeunesse pe oyo quand même bato bayike bazali kotiela ye motema koya ko changer la donne na République démocratique du Congo bolobi bokei koyamba ye oyo koya eya. En tout cas lelo oyo koya eya biso toza déterminé tozokende koyamba oyo biso espoir ya jeunesse à lobby tozokende koyamba ye azoya lelo na aéroport andili oyo koya eya biloba loba bango kito message nango en tout cas eloko yobangisa biso eza te. Bandeko wana bozo na biso partout ezali bongo monsieur Eric bali bongo la kati ya bise bazali kokende ko se mobiliser basi basangani ebele bato bazali bayike pona kokende koyamba papa Lebolojwa lelo oyo koya eya libe ba po être l'homme du terrain, l'homme de article 64 papa Lebolojwa azali koya lelo na 12h kokita pe bokomona peuple koyamba massivement. Donc ozotango molaite nini koyo kolobala peuple so ipe bandeko musuba koyo ko intervenir bazali wana okoyo ko pesa biso combien de sa peuple pour la mokolo lelo le 10 mai. En tout cas avant na passer bino ndeko SGA parce que tozane awa pe na kati ya bis na koyebisa bandeko nyonso bazolanda pe biso oyo nanu bakomi na aéroport te basala na lombangu parce que avion ekokita déjà na midi donc tango akobima tokoumela te nde bongo tokekuta na siège pona ayeba koloba quelques mots avant toyeba na ndenge kokabwana. Pour le moment, on a passé bino. Mais bah on va y siège te monsieur Eric. Ndeko Eric mais quand on peut biso siège pour mingi pe ba yebi yango te. Siège na biso provisoire eza na croisement route Masikita Kimbangu. Croisement Kimbangu Masikita côté à UPN. Référence eza station Yumbu. Soko komi na station Yumbu Koti okiti na C. Na route Masikita, avenue Masikita, croisement Kimbangu Masikita, numéro 64. Ici, siège provisoire na biso Zali. Ok. Na do passer bino SGA comme ça, il moi mouké. Ok, merci. Mbote ndeko. Mbote ndeko. Oui, mbote madame. Ah, comment la onani papa? Ngai kombo nanga Samson Machumbe Kwaba. OK. Nazali secrétaire général adjoint ya parti politique ya biso les bons et bâtissons. Tozo kapela makelele boali déjà la carte ya bis boko kele bongo vers aéroport koyamba président ya le bate o azali bongo espoir ya jeunesse ya lelo poto lobi lobi lisusu te o azali bongo ko tombola mongongo ko loba ete soulèvement sengele salama pe ayena ko changer ba donne
nini bino bozoloba ndeko secrétaire adjoint Samson bapesi yo mpe kombo Samson c'est que lelo ezali ya kobeba po ete idps ezali wana kokanyela biso kokanyela le bolojwa koloba ete akokita te me bino bolobi boali kokende papa Samson bokobanga te baosala bango eloko te d'ailleurs lelo eza vraiment mokolo ya esengo parce que boyebi président national azalaki mobembo ezalaki tournoi ezalaki organisé na parti omonaki baimage nyonso barencontre asalaki baconférence na niveau ya Europe atamboli vraiment moya mingi donc lelo eza mokolo ya bozongi na ye biso nyonso tout jeunesse ya lebat ezali vraiment mobilisé mpona koyamba ye biso toza axe ya côté urbaine na quartier ya ezali talentour donc tozokende aéroport tozokende koyamba président batu be ya changu batu ya ngiringiri bango nyonso baza mobilisé donc lelo eza jour ya levonu e batiso batu ya idps wana tomesana déjà na bango ba intimidation mais tosala yango eloko te parce que changement batu nyonso tu bandimaka yango te je crois que oyo eza ane makambo ebele ekochange donc déjà président ale bolodwa tozali kopesa ye mbote déjà batuzere awa aokuma Kinshasa na aéroport ya Njili mpe toza vraiment mobilisé bato baomona nde toyamba ye na esengo mais mwana mboka Samson bato bayike balobi ale bolodwa akeleki poto ya kobatama bayambi ete batourne bokoloba wana elokuta akuta ye na bato te Denis Esanga ye wana kendaki bayambi ye na 500 personnes mais ayebi nini yali te nini okoyekolela nakanisi bato wana bazolandela vraiment makambo président azosala te parce que oyebi depuis ke akomi Europe baimage nyonso tu barencontre nyonso tu azosala ezozala piqué en ligne na bamédia oyo eza na libanda ya pays eza d'ailleurs conférence moko de presse azalaki récemment awa na élite intellectuelle ya site ya niveau ya Bruxelles je crois que baimage bozwaki baimage nyonso donc bato nyonso tu bazosepela bisika nyonso azoleka bato balobi en tout cas Alain Bolojwa nde azali koincarne changement mpe bato nyonso tu baza déterminé mpona koaccompagne biso na komba oyo ezali komba ya kolibere mboka na biso donc bato wana nyonso tu eza bato oyo bamesani lokuta donc balingi batermine kaka image ya mwana mboka président national Alain Bolojwa biso tozolanda bango te mais changement oyo biso tozali koprone bazala rassuré ke bakovivre yango basi bamesana konyokoma mais changement bakomona yango avec Alain Bolojwa mwana mboka ntango ozwa bokonzi kala mingi te. Merci mwana mboka Samson mituna mosusu tokotuna président ye moko kasi tomeka déjà kotiaka bilo mungu la monoko po ete batelespectateur bakosenga yango. Est-ce que papa Ale Bolojwa akoya kaka te lolenge bapesi ye maboko asala kaka lolenge bayi politique nyonso bazosala mpe na nsima na yango atikala ye nzela mpo basusu bakolobaki asalaki 2 ans la Kabila ekoki kozala mpe peut-être mama Olive ali nsima ekopesa misolo ekoki kozala mpe bayi politique mosusu basi babendi ye po ete ayaka akolalisa peuple pongi ya babebe. Aïe bande comment connexion ko sala biso moi pasi bo comprendre biso penza to ali na mboka connexion wala to zala ki bongo na équipe ya papa Ale Bolojwa oyo papa Ale Bolojwa akokoma mokolo malelo pasi pe mawato kati na bango pambate connexion e ko sala biso défaut kasi mingi pe bazaki de sengo ya koyoka bango lolenge nini bazali bongo komokende bango wana bazali kokende na aéroport lolenge toko yamba papa Ale Bolojwa lolenge bakinois bana kina bana changu bana partout bako kita pola koyamba papa Ale Bolojwa bala Congo central précisément ba matadia balobi bango pe baye po bamona papa Ale Bolojwa basola na yepo akoka pe kokende na Congo central pona kokutana la bango vidéo kabuya l'homme puissant ba na maloba ya koloba soki oza na message ya kopesa na mokonzi ya mboka ndiko oza na message ya kopesa na membre ya gouvernement na ministre la défense na ministre intérieur maloba eza na maboko na yo oloba. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, chef de l'État, Chilombo Chicheke, Béton, Ngai, Général Indong, Nazali Koyoka, Nanaza Rebelle,
nga naza rebelle te. Ngai na kati ya mabele oyo nasalaki na bango kikapita 12 ans. Nasali na bango 12 ans, nabundisaki bango te. Tobundaki nga na bango te. Tosombaki bazamba. Tosombi bazamba. Baye ko benga na biso, bateki zamba na batu mususu. Babandi ko benga na biso. Jamais zamba basomba kango 2 personnes te. Awa bino boko benga na biso toko kende wapi. Le même bango. Babandeli biso mabe, babandi ko bomba biso. Bino bozolo ba, oh biso ba rebelle. Neti mfumu ya Nkana. Wapi? Neti mfumu ya Nkana. Yeyo na zoloba. Atekela Kabila. Ekoza la ba 3000 hectares. Namboka. Naba mai. Yeyo. Batekela ba général. Batekela gouverneur ya mwasina ni Litabola. Bempian. Mutazala koteka bazamba wana. Alinga kia sala oya sala kina kingankati. Biso to boyaki. Tokoki ko wela $200 te, tokoki ko wela 500,000 te. Buzo bo bato kingankati basala. Lelo ba koma ko telengana. Biso to boyaki. Bisa na kozala boyeke to bunda na bateke. Tozala ki ko bunda na basoda ya Kabila. A partir ya somba ki mabele. Eria ko tungisa bango. Bango bazo ke renfort epai na ye. Apesi bango basoda baya ko bundisa biso. Bote bonjour na bino batu bozuli baku ya kolanda biso. Na mokolo malelo na ezui. Ezali bongo branche moko to chano Océan du Congo, chaîne à libération epai oto akaba Kongomani, epai oto panzaka to sasaka, epai oto belaka moto ya papa le moloto ekita, etumba misala nyoso baloki ye kolo Congo, epai oto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique, epai oto analysaka ensemble, epai oto longolaka peuple congolais bolema epai oto chaka litono na nzete poete to benga yango malamu epai oto salaka mosala ya Jean-Baptiste epai oto akabongo basinzeli pola kobeta kambela ete peuple congolais telema longwa na liloto telema obundela ekolo ayo on libère pas un peuple peuple se libère epai oto telema ferme fidèle kola bakuke pola kozela liseko ya République démocratique du Congo epai oto mokundola ka maloba encore la biso le laboraire wala bala biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse et merci encore une fois la bino banso o bobenga kibiso vraiment to sali effort nanzela ende komoko poete to meka kosola na les messagers Alain Jérôme Muyumba oyo bongo azali porté disparu amekala koyebisa biso nini bomo komela kiye vraiment bande konzamba sala biso ngolu to zoye na mokolo molelo po ete to mekala kosola la ya meka koyebisa biso nini mokomela kiye pepo na nini azali komo monana te mbote le messager Alain Jérôme Muyumba mbote maman Océan bonne santé papa. Vraiment to lukio makasi peto zuyo na nzela ndeko oyo aboya kikutu likambo lizali boni poete a penza zali milio na milelo ozali bongo en direct ya émission ezui na chaîne na biso Libération Océan du Congo na nzela ya Singa bazali penza komuituna nini ezali kosala nini ekomeli yo poete mikolo miike bayoki losambola yo te pe mwa mateya oyo pesaka bango te na lolenge ya Libération ya Congo. Ezali kaka mikakatano ya mboka ezali kaka bitumba ya mboka oyo toza na yango mais likambo ya pasi ezali te ya deux fois on se retire quelque part na souffle nouveau tene ya kozonga bayimbuka kopesa bango elike ya ode kopesa bango mpona changement ya ekolo changement ya pouvoir na kati ya ekolo. Kasi sika likambo yango sali nini yo tushaki bakonza ye ekolo Congo ofingaki bato ozalaki na conflit la bato nde yango bakomi koluka yo
to pe oyebi penza tina ya likambo yango te me omiki misikaka mateya na ngai elekaka na Océan TV baye nyonso balandaka Océan TV balokaka mateya na ngai nazali messager naza contre makambo ya kofingama nazali messager divin na ye mpona pesa elikia na balimboka mpona zwa pouvoir ya mboka mpona zongisa yango na kati ya peuple natina ete bonzambe oyo elati ngai elati ekolo mpo ekolo ezonga na bozwi na yango ekolo epartage richesse nango na bana na yango donc ezali likambo ya kofingana te ezali likambo ya ntango message ekitaka mpona changement bandimaka message bazalaka bakomaka tourmente unique chose ezali kobarikade mpe nzela ya motu oyo atindami na bonzambe mpona kozwa esika bonzambe ebangisaka bato me na kati na ngai moko naye kopesa message na mboka kolobaka bana Congo ke le messager Alain Jérôme Muyumba aza elike ya Congo azali moto oyo nzambe abongisaki uta bomwana mpona kokangola ekolo aza moto oyo nzambe atambwisi na mokili na biteni ya mission po asukisa yango na Congo azali moto oyo akorevele nzambe ya solo kati na ekolo na biso Congo ntango wana nde nzambe alobi yo nde esengeli obanda na ebonga po okangola ekolo mpe ozongisa baekolo kati na bonzambe donc ezali makambo ya kofingana te na contre bamessage nyonso ya kofingana nanaza mpona pesa message ya bozongi ya nzambe na ekolo mpe kopesa elike na baimboka ke le messager Alain Jérôme Muyumba aza homme idéal mpona changement ya république na kati na ye bonzambe evanda mpona bokambolisani ya mboka bokulukisani ya mboka voilà pourquoi bamessage ya lolenge wana ekoki kodéranger baebanso baza na baambition politique elingi baye politique ntango nalobaka ke ntango oyo eza ta ya bapoliticien eza likambo ya kobomba te po bapoliticien basali bakoki te me basenrichir ntango oyo nzambe andimi kotinda moto ye moko nzambe avandi kati na ye ezali mpona kozongisa ekolo na bosolo kozongisa ekolo na bozwi kozongisa ekolo kasi uti c'est comme le retour à l'authenticité mboka na kita mboka ya nzambe ezoseka retour kati na bozambe voilà message na ngai ekoki kotouche motu nyonso oyo azali na kati ya bamission politique mais nyonso wana ezali oyo akila likolo mpe na se aza kati na ngai tout simplement asivole oyo nazwa souffle nouveau napede ntango na kozonga bayebi mboka basentir ke solo nzambe azali bisika oyo esengeli totya bavoti na biso esengeli totya motu oyo na tete mboka ezonga bosomi na yango donc mboka ezonga bozwi na yango matondo vraiment le messager bato bazolandola bokebi nazwaki bapele ya bandeko mibale moko abenga na Angola mosusu na États-Unis oyo Angola mpenza azalaki kolela makasi apesinga mwa batémoignage na yo bon nalingi kotuna mwa mituna par rapport à Angola parce que eza nango bamisala oyo osalaki alobi oya na Angola obikisa osala makambo ebele baluka yo te mpona nini Congo bazali koperdre mutu munene ndenge wana alors na Angola nini oyo yo moko osalaki po bayiba to bavai na Angola balela yo lolenge wana mpe basengake ozonga na Angola tika eklezia kuna bangole bayebi ke bangole bayebi ngai lokola porteur ya pe ya Angola ntango nga na ya na Angola voyage te nazalaki na Congo nazwi emoniseli esengeli nakende na Angola napesa tinya na Angola nde kobima na ngai na Congo ezalaki mission ya Angola ntango nakomi awa na Angola bonzambe eza kati na ngai emimonisa na miso ya bato bolele oyo nyonso na deklara oyo nalobela bangole nyonso bango bamona yango na miso na bango ya molimo mpe na nyonso ekokisama donc ezali mboka oyo mission na ngai eyaki kofungwama bonzambe kofungwama mpe talisami ke moto oyo azalaka na ye motu te bangole bayebi messager comme un dieu aza mokolo lelo bangole bamona messager comme un messie comme un dieu par rapport à bilembo ebele oyo ebima kati ya basonge na bavision ya bato voilà pourquoi
message moko pour la bango po ete ndeko mitungisa baki penza yango moni tozwi chance ya kolanda ndeko oyo akutani biso na yo pesa bango mwa message muke po bayebake ozali bayebake mwa mbilinga kasi ozali bandeko ya ngola obobengaki le messager Alain Jérôme Muyumba yeyo tozwi en direct la nzela ya ndeko moko vraiment bolanda na bokebi mwa maloba oyo azolo bala banze te bozo ka voix na ye po ete tozwi la nzela ya singa boyebi epe malamu apesa bino mwa message po ete boyeba ya solo ezali maloba mboka yo messager baba na kimia puisque bazali baté mission na ngai kuna koko kubima na ngai awa ezalaki directement mission ya RDC bango nde batuye basotinaka mission wana à travers communauté ezalaka awa baza na kimia bango bayebi ngai malamu baza na kimia eloko moko ete ya mabe esalema puisque kati na ngai mpe nsima na ngai eza na suprême créateur oyo akotolaka univers mobimba baza na kimia ke nazali bien naza tous simplement pour se souffler un tout petit peu naza pour se retirer un tout petit peu natina ete ntango na kozonga na mission baémission que ce soit une autre dimension oyo kotala te mboka nyonso kodone ntango bakoyoka ngai bakokipita mitu bakoloba tata lipita ekoki mpona kosombi ya mboka mpona changement ya mboka donc yebisa bao baza na ngola baza na kimia bazala vraiment na kimia ete messager azali retiré tout simplement akozongelaka na mingi te mpona kocontinue mission na ye oyo etali basha ya pouvoir ya RDC matondo bandeko messager abianani mpona kozwa pouvoir kozongisa ngo na kati ya mboka na banzi bino banso baoyo bobengaki les États-Unis na France boyoki messager azali alobi bongo bozala na kimia azali kasi asali kaka lokola Yesu azonga mwa sima po ete ayeba po matoi mangonge ezalaka mpe malamu te ali na etinda ya nzambe esengeli mpe amibomba kasi azali na nzambe azali kobanga te kasi nalobi le messager Alain Jérôme Muyumba esi ozwa chance ya kokutana na le prophète Tambolukoki to mpe bapaster mosusu okutana na bango po ete bomeka kosolola bino na bango boyeba mpe nini bokoki kosala na ekolo nanu te mama Océan oyebi ke mission nyonso esengeli koyoka nzambe mission nyonso kokoki esengeli koyoka suprême créateur ntango akolobaka nde kosalaka mpina mama oyo nayebi ke nazala kopanga sango bandeko nyonso wana baza na ekolo baserviteur ya nzambe baza na ekolo eyoka nano sango tokopanga oyo nyonso akozala touche akoki kopusana oyo mpe mokili akotalisa biso ke tokoba kopusana pembeni na ye tokopusana donc temps ezokende sikoyo tozokende na temps ya deuxième phase ya message ya mission na biso na RDC donc na deuxième phase naza awa mpona koyoka na félicité biso mpona koyoka deuxième phase nini na kosala mais je t'alerte que le suprême créateur apesi ngai eloko monene apesi ngai eloko monene oyo nakoma bango elike eza apete komone ke changement ezali effectif émission atalisi ngai na Félix Nalobi Félix atalisi ngai oyo atalisaka ekokisamaka ezali mpona changement ya mboka eza mpona kokambwisana ya mboka ezali mpona justice ya mboka donc na deuxième phase ya mission ntango nakobima lisusu wana ensemble na baebanse ekolo tokosangana oyo topesa bokasi na ntina ya koretire pouvoir ya base ya nzambe na maboko ya bato mabe oyo bazali kobelisa mboka ezaliki mboka na mpasi kino lelo matondo le messager Alain Jérôme Muyumba kasi mwa maloba pe soki mwa prière ekozala mwa liteya mpona peuple congolais lokola yo yeyi mpona kobunda etumba yango mpe na bayi politiko oyo bazali koya ya sembo lokola mokolo mwa lelo tozali kokende koyamba mwana mboka Ale Bolojwa azali moko mpe oyo ya elenge kasi atie moto na ye mpona kobundela mboka azalaki bongo na mikili ya bapaya kasi lelo nde bozongi boye fota connexion bandeko na nga connexion esala pasi totiki polele soki tozwi le messager tokozonga na ye merci beaucoup connexion zongi le messager na bandeko koloba boye mwa maloba muke soki prière ezali pamba te toali kokende mpe koyamba lelo ndeko Ale Bolojwa
Ah, connexion lingaka toloba makambo ya mboka te pona nini. Bandeko na nga wana tozalaki na mwana mboka Alain Jérôme Muyumbu azali le messager oyo aza porté disparu oyo binoso boyebi ete bazali bongo koluka ye na mateya na ye oyo autaki kopesa ya suka kolela na ye mpona mboka kobimisa verité wana esalaki mpasi toyebi te nani aza koluka ye ezali bayi politike oyo yali bayi eklesia yali bakambi ye ekolo Congo mais mwana mboka azali yango tolukaki ye pela na makasi mpo bozwa ye papa totikeli yo mwa maloba nini mpe okoki koloba soki okoki mpe kopambola ndeko na yo Ale Bolojwa oyo azali mpe moko akobunda etumba kaka ya libération ya république démocratique du Congo bato baokele koyamba ye na aéroport ya Njili mwa maloba prière mpe message na yo na bapeuple congolais. Papa totikelo maloba po connexion eza mabe. Nalobi boye peuple congolais oyo babengi yango temps messianique pour la RDC. Temps messianique. Vraiment faute à connexion. Les messagers alinga pesa message mais moini satana abundisa kaka makambo ya malamu. Soki tozuye les sous la nzela singa tokozonga pamba te toko les sensibilisation. Ah OK. Vraiment satana azala mboka oyo ya boye. Allô? Ah, loba papa. Changement pour la RDC, puisque dans tes amis, kusungisa ekolo ntango ezata ya bavayan nyonso bazali kokita bitika na bisika bakoya na mboka mpo na lutte ya libération mpe ya changement bapambolama misile baumeli ntango molai kati na pasi oyo kosila mokili alobaki na ngai akoretablir ekolo elike ebeta kati na bino ke balobaka ye na azokaka epai na ye te pamba te baboti bambuma te ndeka na elikya ke bonzambe ekiti na mboka ekochange makambo nyonso to récupere bainstitution na maboko ya satana na ntina ete esombi justice ete bamanifeste na ekolo napesi bino kaka maloba ya elikya bongo la découragement puisque visite ya nzambe ezesalemi na ekolo mpona ndeko aza kouta mosika soale bienvenu ndeko na liso eza na yango tokosala na elongo mpe tokangola mboka oyo kati ya mikakatano ya satana na mikakatano ya pasi Makondo le messager. Merci pour connecter ça l'épisode des fois mais est-ce que conférence de presse ko salama po bande comme susu basaka ko tuna et puis basaka lela kelo lenge o komi moi koki maboye est-ce que okozonga États-Unis est-ce que conférence ko salama est-ce que bakoyoka yo bakotuna ro mituna conférence ko salama dama te tango na kubima kati ya babongisa mina ngai conférence ko salama et na manifester publiquement liboso ya peuple congolais eliki ao na memi na kati ya peuple congolais donc certainement on peut regarder le 15 conférence ko salama nous aurons une conférence on a pour révéler le peuple congolais que vraiment eliki ekoti na nzela ya messager oyo nzambe abongisa uta bomwana mpona okango lekolo omekolo kati na kati na esengo na yango. Merci, que Dieu vous bénisse. Nzambe wana za na onega zaki de lia batela lokola lenga batela ki Yosefu na bitumba nyonso a bomba yo penza munguna amona yote. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Amen mama Océan. Nzambe oyo bibi oyo atakati na nga apambola misala na yo.
Merci papa, amen, amen, je le reçois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois la bino banso la banze bolandi biso la bokebi wala toluka ki penza les messagers nanzela ndeko pa linga ko pesa biso te kasi ngolo ya nzambe tata na confiance ba pesa biso boyoki azali malamba ndeko angola ba poramento bondi ya botar de bonoit vraiment boyoki ye azali vraiment malamu bo continuer ko sambela pona ye ba mama ya États-Unis bobengaki azali malamu messager azali conférence et ko zalandenge boko lobi le 15 si Dieu le veut to tchenza beliboso akoloba liboso ya ba peuple akoloba liboso ya ba panzi sango akoloba liboso ya ba pasteur pour la kotalisa oyo nzambe achakati na ye wuta azalaki litanga na makila katali bo mama na ye azalaki déjà ouais oyo bilembo bizali biike tozui mo angolo ya kosola la bande kola ye na nzela ya Lubumbashi vraiment nazali ko yebisa bino ete na basine wana na naissance na ye ezali mystérieux kasi toyo kaye to pesa ye chance pe bakutana na balebolo jo bakutana bande ko mususu o bakobundela Congo na nzela ya losambo po nzamba lobaki Congo ekosikola mala losambo kinzambi nde yango kimayala yango nde kotonga Congo kimasala yango nde kotonga donc tokosala Congo na mibeko me ko utala molimo kasi to sangane longo to bundela mabele. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'indépendance, que vive Alain Bolodjoa, que vive Bruno Mimbenga, que vive le sang Lumumba, que vive Océan de la presse congolaise. Unité, c'est notre force, unité, c'est notre salut et unité, c'est notre vie. Nous voulons un Congo meilleur et indépendance totale na toute étendue de la République démocratique du Congo. Merci na Kabouya l'homme puissant, joyeux anniversaire à toi. Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Gloire Ngoma, Miss électrique et Papi J, directeur à recherche stratégique, et Pessango Mokonzi, pareil, Bémiso Babiso, Mbote Nabino, Banso Bolinga Rabiso. Débris dans mon mère! Kabouya l'homme puissant, c'est un gâteau, qu'on ne pas yo. Yo peut monter, mais tout y sami. C'est de la Kabouya gâteau, azo mérité, parce que à souffrir, paix, azo continuer à souffrir, pour la chaîne Nabino, à Simba Kabilili. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Le changement s'appelle Alain Bolodjoa.